Donc, troisième colonisation, il y a un chemin de la gloire réseau. Biso moko to vandi to ebite guerre à est ezo sila te pour la nuit. Chemin de la gloire réseau bimate, il y a une guerre à est sila te. Donc, chemin de la gloire réseau bimate, malamoko guerre à est sili. Donc, nenge bango balobi pembe zaki pembe te wana eza noir. Pembe siko yango ngana obimisa. Et puis bakolo pembe za biso to pekisi bango baloba kasoma ba pembe te. Pembe uta na la team, pembe za ya wata. Pourquoi bino bobo ya wata mais bozolo balisolo pembe? Pembe uta wapi? Kolo pembe za wata. Donc bango ba betaka noir. Biso ko to betelo pembe, mutalegi wata azate. Wata legi bango tout. Héritier tena bela poule ga cause nostra s'attendait. Amutu ayaka na makambasika. Skolokola ayaka na makambasika. Biso ba spectateur to vanda ki to teli depuis makamandule banda. Est-ce que balande déjà leader na émission na noté. Alors faut que le sabon chemin la gloire arrive avec force. Yango moni to kenaki ebele to zalaki plus de 300 personnes. Donc yenga zawa azo représenter la mise en jour il y a les 15. Donc année ya souka to fêter le 8 mars et ça année oyo. Donc, si tu as comme le 8, tu vas fêter le 15. Donc, le 15 mars. Donc, à nous, ceux qui te montrent le 8 mars, là, tu et c'est une fraction. Pour ils ont côté la constitution à Moka. Donc, ils ont comme le 15 mars, bah, maman, bah, là, tu as ma puta. Il y a un moment déjà, bisson, il y a le bis spirituel, seigneur, sur Bisigoza, Sombali puta. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata à la présentation de Kateb Sarabino. Ici, nous sommes au milieu du village et ici, actualité oblige parce que je ne suis pas seul, né bon monde déjà dans Spiritas parce que le 15 mars, donc album Chemin de la gloire déjà sur le marché du disque Ndenge Yemoko Cosa Nostra. Motona Temberité Watanabe a été coupé déjà dans la dernière sortie médiatique. Mais avant déjà de passer la parole à mes invités, parce que Baza Penda a Spiritas Neto Soana Bango, je dis un grand merci à Gloire Aza au four au moulin derrière la caméra pour composer. Un grand merci à Lady Mlemba les cordons. Un grand merci là comme ça à mon vieux Bruno Lubik à l'argent propre en bon soin pour composer à Jojo Ngondaïmen était avantageuse de patron éternel. Un grand merci aussi à Shuna Chanel. La parisienne Moussin Zambé, là je pense directement au boss, le boss Rigen quoi mixage, Belé construction agence, je te salue depuis quelque part. Donc ndenge to sur la déjà awa, toi déjà na yemoko DJ Nzembela immeuble ya Maloba, ndé to banana ya qui je dis bonjour. Bonjour. Watae. Watae. Ouais bonjour Dieu le matin. Vitesse internet. Ouais vous avez DJ Duki Nzembela de Watae immeuble à Maloba, tu m'appelé Tour Eiffel. Ce que ça tu en es pour nous rebeter le solo chemin de la gloire. Chemin de la gloire c'est l'euro tu vas zelagi parce que tu en as un coquille parce que le 8 mars quand la tête est en suspension donc le 8 mars il y a souka maman ba te maputa prochainement le 8 mars est comme le 15 bongo donc il te comme rola te maputa le 15 à travers héritier watanabe la poule cause à nostra quelle force voilà. Quelle force nous le bien chemin de la gloire déjà, tout l'année déjà dernière sortie médiatique et héritier watanabe a été coupé sur la que non enfin chemin de la gloire. Le 15 mars, sortie officielle et puis des chansons Tikali à Misango dans le mois d'avril prochain, donc le 5 ou le 6 à Misango par rapport à le 4, donc par rapport à Ndemambo Sengeli, Yepsepsonon, organisation par Spiritas, et Zandernin par rapport à l'album Nabango, ou Roumeli, ou moi le big d'aba une année et demie pour un travail, donc mais ce total en gros album. Niajmi démontre déjà 3 ans. 3 ans déjà, sur après 3 ans. Colonisation. Colonisation. 3 ans de colonisation parce que Mianjimi de moi ebundi na biloko ya sika, ebundi na biloko ya kala, ebundi pe na biloko ezobotama. Donc 3 ans de colonisation, yango moni chemin de la gloire ezoya. Biso moko to vandi to ebite guerre à est ezo sila te pour la nini. Chemin de la gloire ezobimate, yango guerre à est sila te. Donc chemin de la gloire ezobima, mala moko guerre à est sili. Ezo sela nanga chemin de la gloire. Donc bo tungu sama bino pamba fachi loba ta lobi eloko te. Soka chemin de la gloire bimi kaka. Guerre à est sili. Et le roi nous sommes dit bah ça là bah boulila la mora ma musique. Ba boulila la bango ba coltan te, ba minerai te nini te. Et bon bah boulila la musique. Donc soka chemin de la gloire bimi kaka bo ebitumba est sili bete là otema boko. Pour guerre vide. Mais autour le belo mo qui album et bimi et ça 3 ans tout besoin on a mianjmi demandé dans l'andio a lobike et bundi na album mo eleki mais ce que poto que non peu clair ba lelo soto lobi bongo net lelo yo chemin de la gloire on a bimité est-ce que bike album zo ni ataba tout lelo ezali
te album ezonyata bato eza te wana kutu nzambe ayebi nzambe ayebi bakoselaka nzambe makambo te album oyo eleki baalbum nyonso na minute ezaka chemin de la gloire biloko tu babimisaki ezalika mpo bunda na chemin de la gloire sikoyo tozoya sikoyo na baton ya moïse oyo babengi bongo chemin de la gloire ere ezobima okoyoka su bato wana te bamakelela wenze bamakelela bafe bayoka ngo te estce père tosola nono ayoko to estce yo oyebi te ke dynastie volume d na formule 7 On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me répétait, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, Jésus m'a sauvé. Moi, je suis Tobeta. Et si l'imamo. Solo Tobeta. Mais c'est quoi, immeuble Maloba. Il y a un pembe siko. Biso to yamba batutu. Ouais. Balobi, na quand il y a clan ya wenge toujours. Batu ya fait regola. Balobi pona bango. Héritier watana batik intimidation na musique parce que musique est intimidation te. Abet album la mais ti le fo bino boy ba ke yazana mwana. Na clan wenge na musique. Aza mwana mama. Azana na sima ya ba. Azana na sima ya ba fabricants. Aza mwana ya mama bitu. Problème ezate. Mutu azalaka mwana. Aza mwana ya mama bitu. Likambo nini na wata. Mwana mama bitwe bakofinga bakotonga Costa Nostra kipakate bakofinga bakotonga Costa Nostra kipakate ale nanguna Cosa Nostra leki bango réponse ya mwana aleki bango nani bana wana nyonso ya mikeleke te wata leki bango muta munene na minute so ezaka wata héritier watana bela pulga Cosa Nostra donc héritier watana bela pulga nenga zabongo mutaleki bango mutaleki azate donc nenge bango balobi pembe zaki pembe te wana eza noir pembe siko yango nga na obimisa et puis bakolo pembe za biso to pekisi bango baloba kasuma ba pembe te pembe uta na la team pembe za ya wata pourquoi bino bobo ya wata mais bozolo balisolo pembe uta wapi kolo pembe za wata donc bango ba betaka noir biso siko to betelo pembe mutaleki wata azate wata leki bango tout ba beta ba arena. Problème était, et ça concert. Félicitations, c'est le Congo qui gagne, mais importer ça chemin de la gloire. Casino. Casino de Paris, Bino Robert. La place à Robert et là-bas G. Ming to yebi casino la place à Robert et là-bas G. Biso to beta li solo ya musique. Ba beta concert kuna. Casino de Paris, fabrica sur beta kuna le 31 août. Omoni siko, omoni mabena yo. Ça musique to solo musique. Mabena yo la ranine, suite to beta miso li solo biso chemin de la gloire, suite to comme ça biso héritier watana bela poule ga Cosa Nostra satade, faut bana kokotsa bana mikie. Bana batu bafandi na bango na banda kuna bango fote bana beta masolo na bango. Tiko kotsa masolo bana mikie place mikolo baza. Oto babi po mushi. Po mushi. Muto otanga kombo mutamino ebele wana po mushi. Biso tobeta masolo ya chemin de la gloire. Donc biso tunde tozaboye toke na nzela pembe. Donc tolongwa na molili tolinga toke na nzela pembe. Monde to na molili boye. Toteka teka siko to mona gloire. Donc la gloire est sur notre chemin. Toza pionne tozaboye. Mais est-ce que vous avez un terrain na musique babi mikolo terrain tengami sana parce que héritier watana bela poule comme ne Cosa Nostra mutabanga saka soko yoki benenge yo moko bandaki li solo lobi ke bato na balobi wata tika ba grimace et la kisi kazo bangisa bango betela wata maboko donc ba obanga ye ndenge za bongo bango ba yebi ke wata za danger ba obanga wata sikoyo ba grimace ba komona ka grimace po ba obanga wata jamais la gloire zo mono eza bombe. Et ça, l'album moro, ça le rôle la bombe. Erzo qui t'est explosé et bombardé, fait bombarder l'album ne s'est miké. Album exact. Quand on a vu ça, album où ils bima, au Mona, guerre à Rwanda, ils aussi là. Au moment où on Kagama, on a vu qu'il y a un vide. C'est là parce que on a checké mon tour, on a coupé. C'est là. C'est là, est-ce que mi de mon niveau, à checker bar Nicolas, est-ce que la chemin de la gloire, comment on a vu on a checké. On a checké ce qu'on derrière, on a gauche et droite. C'est là le déjà. Ce qui album où est simbité, bobenga bakina père. Bopé sa kaba numéro, on a babimisé na prison. Aya rozonga derrière gratuit. Et ça vous dites que kidnappé nga rozonga pena derrière gratuit. A panzinga sans anesthésie dans hôtel à zui à gauche et à droite. Donc jamais la gloire est coquille qu'on raté. Opena house la pena jamais la gloire raté à Bossana. Quand il y a bino un réseau bima guerre à Rwanda et Sili. Et là ça la guerre à Rwanda zalati les ara chemin de la gloire. Mais nga faire balobi déjà chemin de la gloire. Yo kakana sur la nature ya bango babi gleake parce que musique balanda rabatu. Ba yoki générique na bino babi générique on déjà za foufou.
ya mibale héritier alati déjà babini le réalisateur alati bagan le rôle bagan ya bafile le roi moi si donc akomi pe na monde ndire bato ba pedula Saint-Lô bango eza bitu momoni bato ba na ngambo ba na base de nuance bazaka bongo to ebi ba na base de nuance to ebi ba comportement na bango donc sika bango baloba o ba koloba gwate alati gan o azana na tembe aya kozwa gauche yo mona ngo gan ba aventure wana za gan ya makofi o meka ye akozwa crochet ya kufi. Donc tout ça là j'ai été dans la poule à cause de notre azawana te pona kolanda ba buzoba na bango bango bakeloba bango tant faut pas ça la promotion bango côté distraction ce qu'on ni ba ebida ke le logo ya mabiso ba chuba po yo roya biso to côté na ba distraction tout ça là na biso promotion te to ko fula bango te to ko fula bango te donc ba kende ba bango kuna makambo na ba na basi ba sala ngo bango na bango biso te ba tikela biso wata na biso kimia oyebi makambo ezaki na internet wata efasa ngo affiche apamba siko album ekobima yebisa ngeza ndene wata efasa ngo efasa makambo tout ezaki na internet côté na page ya mutu même na page na yo na mona kiango obwaki chemin de la gloire na tali na bango pa bato nyonso ba na base de nuance malgré bazo critiquer ba betara lisolo ya boro donc affiche ekangi tous les actualités ba conseiller papa chéri makambo boro emeli yango oh nini eloko eza sute o bakobeta nini o nini eza sute o nini oyo eza sute lisolo ezaka ona minute to bebisi na ba campagne na ba concert ya bato actualité etikali mo kaka fiche oyo eya na mutema mabe yango moto obengaka ngo bombe eloko mo osana ngo ba ventirité donc yebisa bato wana batika mango se distraire biso na minute to na système wana finga to yo kalobaki nini o afinga ki c'est bon zela na bafle rendez-vous na ba pour musique eza ya mutema mabe wate déjà asiraki biso Congolais ne soit là parce que babandaki kozela émission héritier watana be ndenge bato babanda kozela ndenge ba Christ bazela ka Yesu ngola kozonga wata pa ye a lobby moi depuis wata lobaki na yoki suna est kuna masaseleli ezolela te kozela chemin de la gloire bima o sepela donc c'est prendre le bien na monde que to zapi mo belé bande comme ça spiritas na ebte koto na moni na moi d'ailleurs déjà ya moyen lo ba mingi Jonathan Espagnol wata spiritas aza le rôle espagnol le biba espagnol ba makasi na balle yesoko meki passement déjà malé pesa ba passement déjà bon toye to sola sur les chemins de la gloire donc na minute to beta liso musute tozaki na nzala ya musique pour musique ekufaki 3 ans ba pesa ki biso to bande ko yoka mi ange mi démon to uta ko fêter 3e année le 18 décembre. Si l'auto comprend que l'album sous la marché zate. Formule 7 dynastie zo beta na baba bayoka ngo. Bon. L'album a voisin zolo bana. La formule chimique. Ba bimisaki, ba formule chimique na bangwane bimaki. To pesa bango de ba commencer la musique à courte joie. Abimisi à côté studio mangu na bimisa po o l'air elongwa mususu remplacer. Biso 3 ans to tikaki. Tout le monde a album ezolongola mi ange mi demodi wata apesaki tampena chemin de la gloire ezoya bientôt là tozo sepela matoi na biso yaki na nzala ndeti nga boye na koma problème de ya matoi pour na otambola partout makelele depuis banda combien de consultations salisi nazo comprendre depuis ka wata obimisa te matoi na ngi komena problème pour so na leki makelele na babafle chemin de la gloire ya et la venga matoi nazo ngapena normal donc na koma miwe soumiwe na koma pena donc normal nazonga kitoko ngilele na ngilele parce que no lobi ke ngilele na ngilele façon ngilele mais ce que bato balobi lelo ke est-ce que album héritier ndenge zo bimato so la pembe to boyebi ke wata imbaka bien mais est-ce que na terrain pe album bato zo bete ça pe musique mikolo komi ke babi conseil zo na poto so ke album e beti bato baoye bango fe bete parce que album poto holandais pe côté kuna Aigle le déjà qui album la formule 7 ezo vimba lo là ezo vimba donc moi ebimisa kutate parce que ba chanson le qui m'aider les zati na ebité siko bo sola est-ce que ça royal la chemin de la gloire le ba m'aider ezali ba ki kangi yo ezali yo lo ba na si mate tika e ba lo ba to solo lango to omoni na ngana ebsobo omoni na temps toza mokile mona mamu salama mboka na mboka na bakonzi nango et puis na monde la musique tout le monde a dit que mon konzaza place wana oh place ezaki ya yé ezapina ya yé kiti ya polele donc ayene pena à l'aise avant na kitina ye donc toi ni conquérir na marché bilo mo ba court toujours biso fula ba yumate biso sa musique mo intelligent na tout banelelo moko. On me dit souvent, tout côté dans la Bible qui est totalement sur les canaux, pour comprendre que Michel Mobou Anna Maïli est élevé
et puis amemeli batu changement tina ba vie quotidienne ya batu pour une fois que nous nzembo titre oponanga yoka na oponanga onga komulela na buta na palais voire même partout on entambola oyo na ebikete palo sona koto 4 et 5 ozoka omedi souvé zobeta ozoka oponanga zobeta pourquoi donc mission mo boy ayeko changer ba données quoi ta na concurrenter ba bloc on a ba 500 total bango to seka wana ba courte joie miange mi démon pesa promotion nango talati lelo miange mi démon on les album moi bien merci le gars comprendre nango parce que au moni ce chemin de la gloire eza fois 4 5 à miange mi démon on a biso kangada ta lelo pe on a biso lelo tchana mutu na yo ceux qui te bêti so mokili endimi biso te ngazaka na ngola oza délégation ngola nena sangana bandeko na nga spectacle sa kongo na tande evolution ba mekene kitoko to utina ba victoire kuna to utina ville ba bandal ba wapi tout le monde kuna tomber na epso tomber on nga mona vivre pour la guide délégation bi kene tala évolution ndenge ni mameli kuna na kini to banda bango bandal gombe to utina partout to koti ba selembao partout auto tambour na senti pena que no chaleur moteza et puis on a assisté bango ti partout au baseli ba G aux monde ba bilogo en tout cas on a senti moto za album na pesi félicitations à mingi et pas moto na tembe goga leader na biso merci na musala kitoko vraiment merci na musala kitoko pour batungisi biso mingi partout au salaka boso bimisate biso koto musique ezate na marché bocha place ezaya binomo ba to vana ce que to yé tango ba senga biso yango to encore une fois, merci à l'équipe Nyonso et à la team WhatsApp, direction générale Nyonso, bino tout na pesi bino en botte et puis na félicité ba ndeko nango bazana organisation ah pour ba sale loko mo boye etikinga na keskese na mutema. Voilà. Na pesi bino merci et puis na côté Angola, na pesi Alvej la Pulga mbote, amisi wata Totorina, Alvej la Pulga merci, mima biloko wana, Tive Mabeka, chef d'état-major Jean-Jacques Bazola. Tout le monde y a dit ndinga, soleil promo, bino tout, Moussa les salamia. Chemin de la gloire. Na cheyo témoin. Surtout betimbo kate. Luka ngata ninga bachombo. To luka ce qu'on a évité DJ Immeuble. Nzamba maloba par rapport à mamndenge zo kende lelo. Yo linga to tanga ba kombo te to sur la musique. Musique to tanga ba kombo batu. Po muta okansanga te boza nule. C'est bon. Wata emoro alobaki album ebima kalami guitare le 15. Le 15. Biso to tindi batu. Boza déjà prêt parce que le 15 déjà album ezobima chemin de la gloire. Donc je pense qu'il y a le beaucoup d'artistes ça musala na etikali ba bonne ba mélomane na bonne musique. Bino pe bosa musala na vangi ba spiritas pe sala ya bango. Mais ce qu'on a tuni boy. To landaki pe artiste. Et to lobi landaki artiste to landaki pe artiste Fali alobi lelo boy. Qui ça la chanson Moroté. Oh bah bimisa on a lelo. Et go beta ko le ba mede ezati. Siko wina ske soki mai. Yo nyoka musika. Tu as la chanson moko. Omoni nzemo beti. Tu as na mama kulu tu ya chanson wana. Oyo ko dike chanson wana. Ko monango mai. Donc yango pene ba no beta yo. Longa kuna. Ayo kango so kango na bafle aye pena benga yo. Longa. Soka yo kango longwa sakutango libanda boye na bachoma batu yo longwa donc mai nzemba na ezana ngo mai tu na chanson za mai to ko beta ngo biso tu na ba chanson le rôle de la République donc soko de la République la chanson de la République donc République mo bimeso c'est la chanson tu na ba chanson le rôle la novela si mo bimaka na kata novela parce que tu na so ki titre ya bimisa ba titre non ba titre mo ya bana mikie ya bana 12 ans parce que biso ko bimisa ko bimisa bino ko ba titre mo ya ba adultes ouais ça que moins de 18 ans. On a titre le rôle à Léli Sanga, moins de 18 ans. Donc, ça, moi, na muki au kokangote. Donc, tu as ba chambre encore au koufeli au yokiango. Au bossani ba pas signé sur ça qui nango. Tu as ba chambre encore au yoki ke mobile ebi ko linga moi cité. Azuka ka chambre wana memi na bafla bengi moi ça tselenze mo place ne ba no beta. Moi ça yokiango tina sur mon ebiso oui, je suis d'accord. Aux on prend donc atika na eba makamano immeuble maloba je pense que biki ba spiritas ba mo ba comprendre mlege to za devant immeuble maloba pour moi mlege ma mbosali mais siko ndinga album ma siko bat babi pourquoi pas c'est moro
donc tout côté non mon qui tout monde que émission ni mon boy ça là qui on tout monde peut ba spiritas ba émission parce que boy on a un bon point te héritier tena bela poule ga cause nostra satande amuto ya kana makamba sika sikolokola ya kana makamba sika biso ba spiritas to vanda ki to teli depuis makamba ndule banda est-ce que balande déjà leader na émission na noté alors faut to la sabon que chemin la gloire arrive avec force ya ngomoni to kenaki ebele to zalaki plus de 300 personnes to kenaki wana biwani depuis ba salango c'est la première fois ba bimisa TV libanda biso siko to pesi biwani maele na minute biwani ebike faut bazaka na TV réserve pour na ba fan donc oya roya après biso alandi donc auto ça qu'on est scénario té et ça dit surprise to sali la poule ga cause à notre surprise depuis à sentir à monique to zape na danger et puis en moni alobaki ke to kipe batu wana te o baloba et tali bango te batu ba kosala promotion za banani ba spiritas ya moni to bandi masolo zo betane déjà li solo a chemin de la gloire donc o sema ki wana papi mama alobaki yango depuis abanda kosala émission ya B1 musique a sali 10 ans nanu baya wana te ke ba fani ba yoko compagnie leader sauf ba shege ba ya matolo mais wana siko ezaki pena ba fani ya leader ba et puis bien ba polo parce que ba fani ali boso pe ba la tera ba polo ba nini zaka ba spiritas so mo ba misu ba la ti yango c'est que concert Tony ko biso la tango dans les vidéos comme teni so mo ba biloko ngo ndenge za boro kena ngo fête est-ce que ba spiritas ba rebeller to za ebele ko lega bango tout tu es belé pokuna ba warrior ba partout ba gaulois ba zebele bino siko ba film ko tanga ngwa ba te weza ba komba film faut tanga ba komba batu biso batu ba spiritas komba film ndé bon mo tezo komba film mo na tezo simba te ba ka sa caméra to za caméra liboso c'est bon et ça mise en scène donc ba komba on eza ba mise en scène biso no mono biso ko ba spiritas ba terrain bato ba mona naka to za teke bato au fingi au son minini o tse ba publication boostée non biso za bato bongo te biso za ba sel bato to tsaka ba publication originale ezaka biso za bato liboso to zaka ba millions de vues originales o ezaka emataka mekitaka te bato wana wa lokuta bato film bango si ba zuelo komi 1 million esuki wani mataka sute 15 bosuka kaka na 2 millions point 76 15 ans nzembo wana obi nzembo kono pona yebite nzembo nzembo wana opona nga bimi na yebi na ngango te opona nga bimi to me mango na ba vie na biso ya normal lelo lobby wana bango ba yemba moko lelo lobby wana bakanga batikala ka boy wana oyebi bango nazo yeba na ngai te oyebi batu wana nani muto na oyebi fa hondi na oyebi to bimisi jour moko biso jour aliboso to ye premier jour deuxième jour troisième jour tozo ken ya yemba moko akomi ko benda pa moko na ndambo azoni yet bobanga na dino pe bobanga déjà ça bien bobanga déjà soki kobanga to kobanga te poto za ba spiritas oziba na bana na se mikuse baloba suite bito na obeta bango to kobeta bango mais za na tina te poza musique to kobanga nini ezala ba leader na bango leader mususu ara mukuse moko za kamulai me makolo za kamukie donc pat akweya donc to na biso na place kuya mema bango te yango mo to ngotanga bakomo bango te po baza mikie tokobeta bango na musique tokobeta bango na makofi tokobeta bango na succès tokobeta bango na maele tokobeta bango na tout yango mo sera différent to chité déjà to déjà na suka par rapport à entretien na biso na bino na ebité siko yo ko bana ba spiritas mususu monde na tio ba randa biso na minito nini ko isa ba ona sinini lelo na linga na ebisa spiritas ya partout bolamuka bao bazolala bolamuka biso de ato bande makambu de bandaki kala avant mokonza loba biso de ato bande musala bino pe nde bozana ba palin bolamuka to sala na bino musale longo musalo esenga biso ba spiritas to sala ngo to tika terrain vide trop pené trop ba comprendre que biso de ato zoa espace kala depuis maison mère to zara dans espace po wata na maison mère azaki soka bimi na concert batole balanda wera ba olanda nde wata c'est que to zaki déjà un espace to lakisa bango que to zaki belé bola muka ba o bazia olala musala pe de bandaki toze belé to l'équipe bango pe na belé donc bola muka spiritas la muka penda pauto zali. OK, merci beaucoup. N'habitez immeuble Maloba. Pesa pe Kevin pe c'est la. Kevin na mono ndia na posa Maloba. Non, na na posa Maloba. Kevin to zala na maboma mibale, maboma ya wata. To kana liboma la fouine na liboma Kevin. Osko liboma Kevin, liboma ya wata. Yo liboma pena ya wata. Vrai liboma wata taka na longola 10 ans chemin na biso na baxela wata. C'est que pour ça non pena bologo za liboma. Babla liboma to mona blague ki liboma na lelo. Est-ce que yo ndo za no ebike
bagulwana bawarrior bapena bato baboma bazali bata filme bata filme To continue. ngana tuni yo bazali oyebi po balarme ya warrior tomona bagel bali tokotenga bamuzeki ndingu bali Mais baza formé par biso. bamuzeki ndingu bali bagouffre gaulois Baza formé par biso. tonyokami na formation boforme nani 8 ans ya formation Bano ozotanga wana. nani Mwana wana ozotanga kombo. omoni bafrançais koma oloba biso tolakisa esimba papier be aba be obo ayebi koloba be saba tebi te be saba te be aba ye be saba tonyokwama na formation wanaka po muzalo ngwana ye omane na ngambo topesa 8 ans Yo motaka te. Topesi bilamba. To formé. Topesi nyonso. Tout. Topesi mayele. Moi français pour le bibo. Wata. azokoka ngo mpe kaka una zwi na ye bakar azwi vie viezaka na latine una zwi kar azwi vie Carnet d'adresse est différent. Carnet d'adresse est différent. Wata apena na carnet d'adresse. Ozwa mituka, ozwa poto. Carnet d'adresse est différent. siko ozwi car etutanité mais par choc ekwei ye bamenansaki abi bamenansaki tala menasaki la ye distraction ya milima distraction chemin de la gloire ya distraction Imaginez bato basali album 19 featuring. 19 featuring. Tala seconde toza boye. Bima na balabala. Bando tambo na micro et pas bato. Oyebi musique héritier. Oui. Nabi gombe na gombe. Nabi désolé. Nabi BM. Tout na album au de Masika. 49 featuring. Tout na venda album. Oh, oui titre nanye. Nabi côté. Indani yo. Abete ngukoni. Oh. Ba yebité. Il faut tout napenda batu penda. Wata. Mo penda mutangelo penda wata 3 ans. Et mutu otangelo gombe na gombe. 3 ans penda mutatangelo gombe na gombe. Atangelo amour véritable. Atangelo penda longue vie. Hymne national. Maman nangaye. merci beaucoup biki to sante blange ya zapena liboma donc wana profiter na salon pe masalanga mutulanga kisa mboka je te salue depuis quelque part mais ce que tu comme peut-être aussi j'étais na bino déjà na éviter immeuble maloba ba retenir ni na passage parce que tu as na moi dédié à la femme mais tout le monde ne on a ça moi si ya boy na ya bile là loba te boye azo représenter skoyo le 15 parce que tu as la mise en jour na lobaki ngone bandeli donc yenenga zawa azo représenter la mise en jour ya le 15 donc année ya suka tu fêter le 8 mars et ça année oyo donc si tu comme le 8 tu vas nous fêter le 15 donc le 15 mars donc année zoya ce qui te moni mutu le 8 mars à la tiliputa et c'est infraction pour ils ont côté la constitution ya mboka donc ils ont comme le 15 mars ba mama bana olata maputa ya ngomoni déjà biso nenga ba lobi spiritas nyonso bisiko za sombali puta ozala mwasi ozala mobali sombali puta kene na ba imprimerie betisango chemin de la gloire parce que le 15 eza maramba bien mboka na biso tolelaka mingi le 15 to aussi c'est bitumba ya mboka na Goma parce que chemin de la gloire ezo bima maramba na to ezo vide donc babi mwana mobali mwana mwasi papa mama leki yaya biso nyonso tolata maputa jour wana tokozela chemin de la gloire na victoire parce que tozela façon biso tozela la chemin de la gloire ezela maka na temps ya banini ya bakibwisa mpimpo siko biso makamango yango tozongisa lelo po makamane ezalaka sute tokoyeba batu ya solo jour chemin de la gloire robima bokomona ndenge biso tozelela ngo bokomona ndenge tokoke koyambela ngo pe tomi oretika ngo na bandako ya batu po tokomema pena chemin de la gloire na mapeka toyeboye oyo avenda banani to déposer chemin de la gloire to meme ngo oyo avenda banani to tika ngo pe eza ba chamoro ekeluka batu na nko ata yo boyi yo moko omona ngo pena et se retrouver na chomo no ndenge nini oyoki po komi fan donc car ndenge chemin de la gloire ezobima okoyoka sikoyo monotonie kobima batu bakoza ba rythme chemin de la gloire bakomi kosalela ngo banzembo na bango yango babi spiritas tous à la presse spiritas izala pena mobiliser partout za betise loko oyo na ba avenue partout biso déjà toya ko tika ngo ba place e komate bino moko bo komisa balobi tozala pena mobiliser tozala connecter les 15 bonne année les 15
makambo ebandi les 15 esengo ekoti na mboka les 15 dollars ezokita donc à partir ya les 15 makambo tu ekozala bien grâce à chemin de la gloire yango kezala déjà héritier batana be oyo osala eza monument parce que eza na jour moko eza journée moko oyo ezake etikala bato na mitu chemin de la gloire mutu akotikala kobosana yango te mpo ekotika histoire eza pe loko ekosunga clan wenge parce que clan wenge na minute oyo ezo souffrir tokomi kotikela papa na biso oyo asala musala ye moko babi déjà na clan wenge déjà faire déjà ye moko charge te ye moko ayebi ke aza déjà déchargé charge eza na maboko mais bango to tuyamba bango balobi ke bango bazwa charge bilonga bazwa charge bana wana ya mikie oyo yambi na yebi bango oyambi soki l'hiver mpiaka na soki nani wana petana mususu wana soki lengowa donc bana wana bakaningi soki bameli badiamba baye bakasuma makolo bate bango bamela diamba tina litoi bana technique akota diamba boye abimisi milinga na zolo donc bango kolanda makambo na bango te buzobeleki trop siko biso siko kuta siko na bato tete o bayebi bazolo banini tolo ba makambo ya sentiment te to ba pena makambo eza na nzela donc to biso ke chemin de la gloire ekobeta pe ekobeta tozana 18 titres o nano bimite me bato bayebi yango na mitu bango bazana ba chango ba bimisaki nana yebi ba titre na bango na mitu moni différence biso zana 18 titres tozana vacances tozana Mia Jimmy Demon tozana na Adolfo tozana Mai tozana Novelas tozana nini tozana de la République tozana DL tozana gagneur d'âme tozana barambo tozana ba titre ya bien ba makamwa monde donc ils ont senti nano ebimite mais tozana déjà na ba titre na tête siko bango to tambola boye to ba rotuna nana yebi ba titre na bango et sali déjà ba moi siko to tambola to tuna batu ba titre na bango nini yo yebi mais biso nano ebimite batu ba yebi bango lakisi ke baza ya kofina yango moni ezo sala bango siko mutema passe biso tout osala bongo et anet mutu azwa peut-être les deux na chiki bien les premiers soit comme les 10 mutu me koma ka fifita ya mona ya moko koma romo abana ko sami site ma romo luka ba prof na mona ki porte no matite comme belé fona kata bangwana ba romo luka ba soma ba trophée bisosko to bimiselo royo wata fa comme milliardaire parce que na Mia Jimmy Demon akoma ki millionnaire chemin de la gloire zo bima comme milliardaire ya za mutu aller sa musique te mais musique inde le saraye kolanda bato na baalo bakati ba kosaka bango ba lesaka musique na yepe alesaka musique yenen mutu alobaki bongo yepe alesaka musique les seuls mutu alesaka musique te za héritier watana bela polga yepe na alesaka ne musique te poye ba nengeni ba lesaka musique te abet album sans featuring on se comprend pour ça on bet featuring il faut que nous négocier négociation ne sanine faut finalement telikazo o laisse musique te olesi siko wata nengeza boye azolesa mutu te afina te donc ye ayembi producteur a PC caché pouf yo mo de cantine aussi pena bidon 25 litres ba dollars ba 100 pour un album immeuble maloba je pense que au commissaire héritier watana be tellement trop ce qu'on a évité na bateau no subalandi est-ce que bambote ezali soit numéro bien ba ko contacter bien ndeni ouais lingo contacter DJ Duginzemela de wate même la scène niveau maloba contacter na plus 243 89 12 99 803 plus 243 89 12 99 803 ngana pesa avertissement soki na pesi numéro ozwi ko finga te soko fingi na yebi ko finga ko lego na ko finga yo makasi donc soko fingi nga yebi sanga félicitations lobi bien mais soko ozwi numéro ka po finga na ko finga yo pena fois 5 père na ko finga ko comprendre que dépôt botemano ba finga yo te ba mote belé na pesi pa Rachidi Mavungu c'est la première fois à dédicace ya Mutali Bosso pour amona na raté na pesi ba mote belé na Rachidi abonana Rachidi Mavungu na pesi pena ba mote belé on a spirituel certifié spirituel de père et de mère donc ya Rosala iner benye Rachidi bima boye kezo babashi wana ok mala moko wana pena ba pesa vie pona wata ozi ba M leader Moïse Ekyo wana pena ba spiritus ozi ba Joso Mao ozi ba président Chomba Kadi ozi ba président Giovanni Ngoma papa na Joana na Joldi ozi ba nani na bosani ba des rôles bango tout donc ceux qui batangi yote c'est que eza maramu ya na bosani te Chris Goga spiritus conseil benga mingi flash ba mote belé et puis yono soza spiritus na pesi yo mode mais na pesi ka spiritus conscient soza bena spiritus ovana kana na palais c'est que na pio mode te mais soza bena spiritus so kitaka na terrain c'est que na pesi yo mode ba mote muso etikali ba ndeko pe ba ndeko basali ba mpe wakabula na ebite ndeko ba mbote na bat balandio mbote na Joël Abaka na pesi mbote pas mignon garçon MP4 Anashuka Ndolo na bosanité Kelvin Caris na suki wana et puis
diete uti ozala na nyongaka tro na bambaka ye te pape mikondo napesa bambote ebele ta ye wana liboso napesa bambote ebele. Ok, merci beaucoup. Nayebi te bambote koto. Ouais, merci. Napesi bambote na nga à partir Angola. Pesa na Vezave Lopez 10 Amboka. Président des Zika Bushkop en direct de Paris 4 fois. Napesi bamisi wata mbote. Masana nga tu ya palin, mamoni ba levin, na omona ba levage la pulga na musale le mona na pardon. Botika pena to savourer na sentiment pour toi na succès na biso. Bato ba na succès ba rapena boy to na succès na bino. Na pesi ba tutumbote Angola. Ce pays genos akadera tabertu. Héritier Wata eno sous cantor imbonder d'Afrique. Akadera tabertu. Donc hier aza nzete mobu ya munene o esimbi Afrique. Et panzane kangisi ko monde mobimba. Imbonder ya nlo mwa munene. Goste mwintu no sous cantor. Akel tafala prasa tabertu. Akel tafala so desa parfala mais kaza tabertu kadera tabertu ya va na mokonzi kiti apole pona yo. Merci beaucoup na ebité libo mo epele ka ko te pesa mbote na bana ndio. Bon, on a pesi mbote premièrement na chemin de la gloire. Héritier Watanabe pesi susu mbote na linetu watalati tala non ta linetu watalata ki na pesi on mbote na pesi lèvre ya wata oyo omoni belé basi ya ba musiciens partout. Nzambe po nyo pesa nga wata te nzambe vraiment depuis kala na banda ko singo wata faut pesa na pesi lèvre ne mbote na pesi mato ya wata za kitoko normal et puis nzamba banda ko sala ngo calculement on comprend les seuls mutu basala na 8 jours na pesi maboko wata mbote eza mikete minene te normal na pesi lo keto wata taille taille maneke engai wata taille. Merci beaucoup. Rapidement, na pesi mbote na tous les spiritas du monde. Ba spiritas du monde, mbote na bino spiritas bomoko, spiritas elombe, spiritas nyo surtout à concentrer. Ba ishu, ba mbote no yango. OK, merci beaucoup na ebité Lorette au PCT, ba mbote yate.